Bandeko na nga ka ndenge ezalaka. J'espère très bien que biso tout landaki concert ya Héritier Watanabe. Oyo abetaki le 3 na salle ya Zénith de Paris, à Paris. Donc biso tout landaki, voilà toye na ba résultat. Kaka ndenge ezalaka. J'espère très bien que lobi to sololaki déjà likambo oyo. Je m'excuse, mais là, sikoyo, toye na réaction, il y a l'artiste Héritier Watanabe. Voilà. Kaka ndenge ezalaka, toye na ba réaction selon artiste. Biso tout olandaki concert, eza na ba mususu, bandeko na biso, bazalaki sur place. Précisément à Paris, na concert, il y a Héritier Watanabe. Lelo oyo na kilelo oyo soki nakoki koloba tozalaka lisusu na likambo wana te ya soki l'artiste azopeta concert likambo oyo ya oyo batu peut-être ya leader kingani bazalaki te. Lelo na kilelo oyo to prononçaka mo wana ya biso tu ba congolais tozalaki wana. Voilà. Lelo oyo toye siko na réaction ya artiste après concert. Voilà. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi comme je l'ai toujours dit. Na bandeko na biso nyonso oyo balandaka chaîne na biso Ines NM officiel. Voilà. Bienvenue na balandi na biso ya sika tobo sanité balandi na biso ya kala ya chaîne na biso Ines NM officiel. Si c'est tout ta première fois tout comme mbalana yo ya liboso ya kolanda chaîne na biso Ines NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanakate ko cliquer na ngonga ya notification. Comme je vous ai toujours dit, malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que Ines NM akobanda ko publier ba vidéo ya sika bozala toujours connecté, bozala toujours alerté. Voilà. Likez, partagez, surtout Bobo Sanaka pété, kosia commentaire, cela nous fera énormément plaisir. Yango toye na réaction ya l'artiste. Kilele oyo na confirmé siko biso ba congolais tolingaka kaka échec na vie ya moninga na biso surtout ya congolais. Concert ya Héritier Watanabe elekaki oyo banglais balobaka 100%. Cela veut dire que 100%. Mais ba congolais na biso oyo ya mitema mabe kaka ndenge balobaka ke l'exception ne manque jamais. Babando zela kaka échec pour l'artiste. Je m'explique. Tellement ba oyo ya mitema mabe baluki bamoni défaut baluki balmoni ya mabete bamoni ke concert ezalaki impeccable babando leka babando luka plutôt kaka point moko ya mabe. Voilà, je m'explique encore une fois. Ebele ya bandeko na biso ya ba congolais bae ko réagir non biloko oyo alataki ebanda kosimba ete na nzoto. Tellement balandi ke concert elekaki nango kitoko. Tellement balandaki ke concert elekaki nango full o banglais balobaka donc plein ya kosakana te. Ezana ba mususu o barataki place bazalaki na libanda. Basi basombaki déjà ba billet na bango, autrement dit ba ticket na bango ya entrée. Mais tellement ça les ala qui a kotonda. Oui, balubaka sold out. Ils en a bandé comme sous basombaka sur place. Biso tout oyebi. Mais na bandé qu'on a biso oyo balukaka kaka échec. Bae ko critiquer concernant habillement ya Héritier Watanabe. Bande konangai, j'espère très bien biso tout Olanda qui concert ya Héritier Watanabe. Ezana ba mususu bazala qui sur place, personnellement nazala qui sur place te mais na landa ki ba vidéo par vidéo.
Je me suis rassuré comme on vous a toujours dit, biso awa toyaka kotia nde ba analyse, toyaka kofinga mutu te, toyaka ko créer likambo te. On s'est toujours rassuré ceux qui to zui moi information moko eza correct, information moko oyo penza eza ya solo. Toye to analyser yango. Alors, ezalaki na bandeko na biso oyo babando luka échec pona artiste. Échec na kindenge ke ebimatak vide. Et les kata batu basombi babiete alors que soldat out c'est affichaki déjà. Mais baye koluka kaka raison moko boye ke non voilà l'artiste babiloko oyo alataki ezalaki ya kofanda na nzoto te. En tout cas bandeko na ngai, nga moko personnellement je suis un Congolais. Alors je ne sais pas de votre côté. Bino pe boza ba Congolais, bolukaka nini pona bandeko na biso ya ba Congolais. À un moment donné, moi je vous ai toujours dit biso tout oza ba Congolais. Il faut toyebaka kotombola mboka na biso. Soki biso ba Congolais tozo tombola bendela ya mboka na biso te. Bendele. Bendera, bendele, drapeau, autrement dit, mutu na mutu ako comprendre kaka na ndenge na ye. Hein? Soki biso moko tozokoka kotombola yango te, banani bakotombola yango. Moi je vous ai toujours dit, à un moment donné, il faut koyebaka apprécier ba effort ya moninga. Bandeko na ngai aujourd'hui, vie ya lelo, internet na vitesse ya lelo. En tant qu'un artiste, peu importe biloko oyo osalaki, peu importe biloko oyo zo sala, peu importe talent na yo, peu importe succès na yo, kotia date et surtout bino moko bozo yeba likambo oyo ezoleka na mboka na biso. En tant qu'un artiste, otie date, pas seulement date, mais otie date au maintenir yango jusqu'à ce que esalami eza eloko facilité. Je m'explique. Bino moko bozo mona déjà. Tozana ba exemple à kotia awa te soki totie ba exemple boko pesa biso ba raison non voilà yo ba les jetons et leki makasi. Bino moko bo mona. Bino moko bozana misu. Kilelo oyo tozana internet. Eza lokola babiloko ya kalate to bando yoka na musika. Kilelo oyo mutu na nyoso aza na Android. Aza na ba iPhone pour que na dénigrer ba mususu te no biso to utilizaka ba Android te toza na ba iPhone problème te. Le plus important biso tout ozalaka en ligne. To monaka ndenge biloko ezoleka. Eza na ba concert oyo bato basali déjà ebele. Baza na ba succès. Baza na ba fan mais atie concert. Une semaine avant concert a annulé concert. Alors si une personne atie concert na ye, pas seulement concert, une semaine avant concert atie sold out. Je m'explique, sold out pour na ba oyo ba comprendre kate anglais. Sold out cela veut dire que billetterie est fongami, donc ba solde ba billet ba billet nyoso, donc ba teki ba billet nyoso. Après une semaine wana jour tout comme date ya concert leader tout comme l'artiste a beti concert, il faut qu'on apprécie artiste wana. Peu importe na ndenge concert ekoleka. Ezala full, ezala empty. Empty cela veut dire ezala vide. Topé sa l'artiste ba encouragement. Parce que na kilelo oyo ebele ya ba artiste bazotia ba concert à un moment donné ba annulé yango. Mais soki toza na ba artiste oyo baotia ba concert ba komisi yango ti na suka na ndenge ke batie concert sold out sebimi ke ba billetterie efongami donc ba ticket nyonso etekami jusqu'à ce que l'artiste aille kobeta concert. L'artiste a beti pe eleki très bien full. Il faut toyeba ko apprécier. Kilelo oyo tellement batu ya mutema mabe, ba Congolais na biso oyo ya mutema mabe, batalaki concert ya Héritier Watanabe. Tellement baluki oyo Moïse Mbia ayembaki ke baluki. Baye ko
Donc bazoluka kaka défaut moko boye baye koloba ke non voilà concert elekaki bien mais baelamba oyo alataki esimbaki ye na nzoto te. Voilà bandeko na ngai biso toza ba congolais. Nous les congolais on ne force rien. Eloko nyonso oyo congolais eza biloko ya makila et surtout si on parle de la SAP. La SAP eza biloko moko ezala na makila. Eza na makila na biso ba congolais. Soki bazolo ba congolais avatoloba bale, avatoloba je m'excuse football, avatoloba la musique, gouvernement et série. Biso ba congolais ba identifiaka biso na SAP. Alors soki yo muto a motema mabe ozolobela ke héritier Watanabe alataki biloko efandaki ye na nzoto te, donc déjà eza mensonge. Parce que biso ba congolais erataka te. Biso ba congolais tozalaka batu oyo to forsaka SAP te. Eza biloko oyo ezalaka na makila. Donc la SAP nous appartient. Malgré qu'il est là oyo tozalaka na ba Gucci, tozalaka na ba Balenciaga, tozalaka na ba Givenchy, oyo euti na mboka na biso te. Mais tozana ba marque oyo ezo uta na mboka na biso. Eloko ezo sanga eza support o ba anglais balobaka. Donc support eza eloko moko boye encouragement, force. Tozana ba designer ya makasi na mboka na biso oyo ba bimisi ba griffe kala lokola ba Kazamoto ba griffe moko boye ya kala mais malgré tellement na mboka na biso topesaka force ba biloko wana te, ba designer wana balembaka na bango. Lelo tozana designer oyo nga na yebi il faut penza olobelaka eloko oyo oyebi. Nga personnellement nayebi grand fan nga designer Slow Kamunga. Design na ye griffe na ye ezalaka design na brands. Bilomo boyebi, baoyo bayebi te boyeba lelo. C'est un grand designer. Abimisaka na ye ba t-shirt, autrement dit ba polo, abimisaka na ye ba complet, autrement dit comment je peux l'expliquer? Complet, cela veut dire peut-être cagoule na jogging, peut-être polo na pantalon. Oyo eza oyo na yebi. Ebele baza ba designer na mboka na biso comme tomona ki ba léopard na biso balata ki ba veste moko boye eza designé. Donc ba tsala ki design na mboka na biso. Ba designer wana tout they are from Congo. Donc baza na makila na biso. Mais tellement na mboka na biso tolingaka biloko oyo ti libanda, tolingaka ba Givenchy, tolingaka ba Prada, ba Chanel, tolingaka ba Fendi oyo ti libanda, tolingaka te ko support tout comme ko pesa force baninga na biso oyo bafandaka na mboka na biso te. Voilà. Tomona ba résultat. Soki yo lelo oye kotelema olobi ke héritier Watanabe bilamba esimbaki ete na concert na ye eza faux et archi faux. Moi je peux pas t'encourager parce que ça c'est quelque chose qui est du sang. Donc la sapologie ça vient de nous. On ne force pas. Tozalaka na banzoto déjà bilamba, tozalaka déjà na bilamba oyo ezalaka approprié pour na biso ba congolais. Alors oluki défaut moko boye oye ko pesa raison moko boye non voilà l'artiste abetaki je me cite conseil na ye malamu ezalaki full batu batondaki ambiance ezalaki tout comme vibe ezalaki mais bilamba o alataki efandaki ete en tout cas bandeko na ngai wana penza eza raison. Toyeba kopesa force ba artiste na biso. Moi je l'ai toujours dit, soki biso topesi force te banani ba kopesa force. Bandeko na nga tolongola ki fanatisme eza non moi j'aime la musique ya kingani. Tolongola ki fanatisme wana. Il faut toyeba kopesa force ba artiste na biso. Moi je l'ai toujours dit. Oui, ozana ba choix na yo. Le goût et les couleurs ne se discutent pas. Peut-être tu peux être là, moi. Le colanga, moi, personnellement, moi, j'ai pas de choix.
Et surtout ce qui, ça vient de mon pays, la RD Congo, la République démocratique du Congo. Je m'excuse peut-être dans le lobby français, ma belle, mais le message est l'équipe. Message est l'équipe. Moi, ce qui est commis na artiste ya mboka na biso, moi j'aime artiste nyoso. Na pesa bango nyoso force. C'est pas parce que le oyo, tout ça la analyse na ba internet, non, je suis obligé. Non! Je suis un Congolais. Ce qui nga moi personnellement en tant que patriote, na pesa artiste na biso mboka force. C'était nani ko pesa bango. Nani à côté les mains. Non a porter gara wana non voilà moi je suis peut-être par exemple je suis un Marocain voilà je donne la force na artiste à congolais personne bandeko na ngai kilelo oyo batu nyoso bazope sa force mboka na bango oui ba léopard na biso ba memaki biso na coupe du monde mais to bossa na teke to zape na artiste oyo bazobeta pour na fierté ya mboka oyo bazobeta pour que bendela ekoya te. Voilà bandeko na ngai, comme je vous ai toujours dit, ngai awa na yaka kofinga mutu te. Moi je dis la vérité, rien que la vérité. Natalaki ba commentaire ya ba partage on a salaki na ba jour elekaki ba musu bazolo ba toi tu es qui, tu as quel âge pour que opesa ba vie na biso ba vie na yo pour un artiste qui bandeko na nga l'âge ne fait pas l'homme. Moi je dis la vérité. Eza babiloko mona. Moi je l'ai toujours répété, je l'ai toujours dit. Lelo oyo toza na internet. Tozo likambo moko boye tokoluka ngo ailleurs te. Donc tozo mona ngo na miso. Biso tout toza na ba téléphone oyo toko se connecter, toko mona ba vidéo na internet. Alors, s'il vous plaît, je vous prie surtout, topesa ba artiste na biso force. Ceux qui basali ya mabe toya to lobake non voilà l'artiste au sala qui ya mabe non mais ceux qui basali oyo ya bien to pesa bango force s'il vous plaît héritier watanabe malgré babiloko ezoleka na poto kililo oyo na mboka na biso pour que ozwa ba visa eza pasi surtout ba visa ya poto malgré coupe du monde eza ezoleka ba visa ezobima na facilité bino moko bomona ba artiste mosusu bazo annuler ba concert na bango pour na visa pourquoi pas seulement que lui a manqué visa mais ba orchestre na ye manqué visa alors ceux qui bozo mona ba artiste ba bundi ba héritier watanabe bazui ba visa amemi ba artiste na ye na poto ba beti concert ele bandeko na ngai pourquoi to biso ba congolais tozana mitema mabe boye hein quand même bazo seka biso moi je vous dis la vérité bazo seka biso toyebaka ba moko boye eza positif ya kolobela ba artiste na biso tolongola négativité